soki mbiye achangeaki mikanda wana tena parti ya grande instance ya Gombe loko bakomi na tribunal il va perdre le tout mbiya perdre na tout bakimi ye mais mbiya koma kwa Ukraine Poutine bakoteli ne Poutine basi wana basangani un contre tous alors un contre tous audio sang ça va passer bactère comme ba journaliste ne ba bosangisi bango ne bakosala quelque chose na pesa éducation batoka ba théâtre ba musicien biloko ni banze moninga balongo bembaka quand ça bimisa aboniko quand yoka mama na mama bani quand ça bimisa encore ça bimisa ouais banze monde boniko parce que passeport diplomatique Poutine a cassé sur attaquer Kiev directement président gouvernement na yeba ko avion bakimi Bamati États-Unis, président Zawanabi Nagokouf na kati Ukraine. C'est un jeune président, il y a 35 ans, un président à féliciter. Il est ensemble avec sa population. À quel on a basoda? À quel on a basoda? Dans le champ de bataille, il y a moi quoi, on a basoda, bandi dans le champ de bataille. Parti politique présidentiel partout dans le monde, il y a des ordres dans le monde des IDPS. Na ba chaîne président sika akobaki ça elo comment de PCT de PCT parti mo lo yenge ko continuer avec le yenge kana boiti na élection so ni ba ça man cas c'était ba tricher était ba ko passer tricher mais tricher les gens yo moi président fonction à en Afrique président fonction ba katana à en Afrique yo mona le ba céder pouvoir na moto ya lingi ndenga zawa na ko sa l'église ne mosusu bandimi otu batika le kotika pona cité bete tanga chandaki yango bato bamana ko nini azali ko bafouer mémoire ya papa na ye o atika cité Bethel radio Sentinelle. Très chers abonnés, il y a Yokani Télévision, Topé Sibino Mbote, Poto Mesana, Kokuta Nabino, Kokuta Nabiso Nabino, Tolobakeza Libaku Malamu, Yango, et la question pour Nabiso, Kozali Bosso Nabino, Delo, Tozo Libino Moko, Yao, Bolukara, Ernioso, Tangonioso, Pebisika Nioso, Bobengi Biso de partout, Totele Matokende, Totelemi, Totalisi Mando, Kenanga Munaye, parce que Yazala Muta, Chocho, Tobani Naena, Chocho, Toke Kopesa Mbala Moko Mbote, prophète, Ngefa Topé Mbote. Mbote, Mama Bokoto, Nzamena Lola Pambola yo. Et dans la libosote et dans la bonne message parce que c'est la vérité sur le programme de Bible Jean 14 verset 6 je suis le chemin la vie et la vérité so comme on moi na mboka azo buka lokuta ezali lokola Jean 8:44 à moi na Satan mais lokola yo oyetolo babosolo tolo baka bosolo ya malamu toloba ya mabe to condamner yango to bondela nzambe tata na lola natiki émission na maboko na yo tika ete molimo na nkolo e mema mama bokoto pesa ye mayele boanya sagesse intelligence to tiki Congo démocratique na boko na yo nzambe osunga ba konti ba ete biso za bato pe basunga peuple parce que mbongo ezali ya bato nyonso tata diaspora na boko na yo bangonde balesa ka biso boko la ka biso loboko pe ngolo neza la kati na biso yawo yo banda na biso pe osukisa na biso na komona tata pe na mwana na molimo santo amen. Amen. Bokoto la kisini. Maman munene te balingi bokoto. Na sepeli koyoka bokoto wana soki kotika la kombo ya libele ko za bokoto. Oza bokoto na presse, oza bokoto na nzoto, oza bokoto na biloko nyos. Bokoto pe na mwete mwete. Bokoto pe na mwete mwete. Prophète Ngefa. Ebele ya bato babengi biso batuni biso na tuna yo question oyo. Okutala caméra ko répondre biso. Ndenge nini bino ba prophète à Congo bomona makambo mususu guerre mondiale yango e banda bomoni yango te to pe o nyonso ezali koleka na kati ya bayi politique ya mboka na biso bino bomona ka yango te makombo bino bomona kezala basi na hotel makombo bino bomona kezala ka ya koleka te yango ka nde bomonaka mama nzambe apambola yo ezali motuna yo ngai penza na vande na makambo wana moi je suis un prophète mais na vande na moboko ya prophétie parce que Ephésiens chapitre 2 verset 20 de l'Obi, nous sommes fondés sur les enseignements des apôtres et des prophètes. Ça dit quoi? Un prophète c'est un prophète c'est un enseignant. Et la prophétie la plus excellente, la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Parce que dans le livre prophétique, dans le livre évangélique. Et on a un spectacle spirituel. Et mon spectacle spirituel, ils allaient Satan, mon temps c'est bon maïe wana. Rôle et la prophétie, édifier, consoler, exhorter. C'est toi. Édifier, consoler et exhorter.
La prophétie ne peut pas amener les gens dans la vie éternelle. Et là, quand on met dans la vie éternelle, il y a la répentance, l'obéissance à Dieu, la sanctification, marcher conformément à la volonté de Dieu, respecter les 10 commandements. Hein? Les lois prophètes, bah toucher à Yangote. Pour bango moko ba ekobiste, bango moko ba makembiste, bango moko ba njobiste, njobiste ça vient du mot njobi. Njobi ndeni. Lisanga moi c'est un bal bango njobi. Ozo comprendre? Ya bangala ko ngala bakanza. Ça dit quoi? Baboyi mokana na nzambe. Batengami de la parole de Dieu. Otuninga motuna munene awa. Dans 2 Pierre chapitre 2 verset 1 à 4, il y a parmi vous les faux prophètes et les faux pasteurs. Ce qui Bible c'est que l'obayango, yoko kamo attend de la fin de l'année. Ce que maintenant awa na Jérémie 14 verset 13 à 15. Alobi les faux prophètes totanga mokana na nzambe pona édifier biso nyonso bana na nzambe parce que motuna na yoyo ezali très capital. Ça dit quoi? Tu continues une étape moko ya scandale spirituel. Na kati ya église ya nzambe. Tu kamati Jérémie 14. Qui dit la parole de Dieu na verset 14 à 15. L'Éternel dit, c'est le mensonge qui prophétise à mon nom. Yahweh lobi lokuta. Mais oyo lobi bino mona guerre mondiale te. Bo mona ka guerre te. Bo mona ka baku d'état te na kota kana. Bino ka mwasi noté. Obi te na mona mwasi noté. Ce sont les njobistes, les écobistes. Toké maman. Je ne le peux envoyer. Je ne peux donner l'ordre. Je ne pas parler. Ce sont les visions mensongères, la vaine prédiction. La tromperie de leur cœur qui prophétise. Hein? Alors, le motema na bango, le kuta na bango. Maman nangai. Yo, mon aga, yo. Fiston. Yebe fiston, maman. Papa. Ozo mona keni ezali, oto bengi yango, makiona. Tu es de l'hôtel. Tu es ni. Avec drap. Avec une femme. Oui, papa. Ozo mona bino moko, 4 verset 6. C'est tout le bas. Le mensonge, Jésus mon Napoléon. Oui, bichiche. Ce que nous avons évoqué dans le tribunal, à Romain Abota Bani Koseka, on dit à juge, cours mon anthropologie dans le cadre, il y a un juge. Juge à Romain Amoutuboye, hein, à Ebio Zokosa, ou à Zoloba vérité. Hein, Bango la monde a raté que coup d'état est raté. Même sa président qui a coup d'état est raté. Bango la monde a raté que, na cadre ya Goma Kuna, ba rebelle Wandena Utu, ba iko boma batowana, ba ibisa bango. Bien que yo milongo likasi ya lobby boy. Pour la sûreté à l'état, il y a beaucoup de temps na katikati ya batote, ba zoyer, ba memaye na est, ba pesa esika, yena 5 intercesseurs kaka, ako pesa nyoso esengeli mui bilokuta. Ba wi batwana, bato ndoki misala mabe, bato fumangani, to yebi bango misala na bango. Ba homosexuel batwana, to comme la tango ko dénoncer bango. Batika Yesu avanda comme Yesu ko fingisa. Ici au Congo, il n'y a pas un prophète. Prophète Ganga John Ngefana Zulu. Maman, nana ko loba ko telemena mboka. Moïse abundeli mboka nae. Moïse était prophète de l'internet. Wa ko telemena mboka loba ba vérité ngana lobaka. Ya zo banga ka sûreté de l'état. Pour sauver président de la République. Alors dit ma beza liboso il faut raza mo sûreté de l'état. Donc biso banga na président de la République. Ka sa ko gate. Président ali bien informé parce que na source nyonso ya sécurité na maboko na ye. Bana maloba te okuta. Si manangoni mo sanga bambongo. Hein? Tango la sa place ba rebelle baza comme ça bitumbe si la mama tika biloko wana. Tango barnier le zika na maluku wao. Ya mona ki yango te na dimanche mako ntamba ona sanga bokeba na kata pora maluku barnier moko bo mimba toto 26 36 ba ki yango te. Osoma lo kutabo. So mo i pasteur akamati akati kwa fa tshelo kwa lumumba. C'est suspect. Hein? Akamala tshé choko suspect. Pasteur atshaka choko te akata kwa lumumba te. Faut bi bokoyi ba bongo bisali na bango parce que Matthieu azo bisabiso. Dans 7 verset 16, vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. Ok, maman, ma camboisa est belle. Il y a une guerre que Poutine a mis sa arme nucléaire. Il y a une guerre que Poutine a envahi l'Ukraine. Pourquoi le bac est en côté? Hein? Ce que dit, spectacle, tu as le kuta, tu as ma bé, mais dans la caméra, tu as dans l'église. Bonjour, Lucanine. Hein? Bonjour, Lucanine, tout le monde a Sakoli.
naye ba vie nange kende wapi me manga wapi oyebi ke Satan utilizaka lisakoli lelo so na bina yo olingi lisakoli nazo personne lisakoli losako te me lisakoli rondo rakashira baba rakaka muibi. Quand je parle en langue, il faut interpréter aloba. Même oyo tata oyo ya journaliste star oyo faut ça lui obéir qui ça. Yo mona quoi faire maman journaliste oyo. Mais évangéliste moto na nzambe yo kini vana na bokina zante. Kama na moto na nzambe wala kamba zana. Même j'ai moi pasteur de ciel un journaliste. Pas un fils de la nani. Bino ba mona tala na kitu na biso moto imba quoi. Il est pasteur. Ça dit quoi? Oyo na biso yo. Pona benda yo raka roko shuka raka baba baba bakau. Oka bakau lokuta. Oso lokuta ngana prophète. Nzamba zo nakisanga. Na tango mama, vous avez ma période de moko ya moins difficile ya mbongo. Bato ba promettre mbongo. Mais ba pesiote. Pona ozuelo qu'il faut ma difficulté. Na moni ozomo ba déception belé na kati ya vie na surtout ba kama mibali ba nani mozaka fidèle autant ma conformer à la volonté de na kosi Mwanda. Voilà. Ça dit quoi? Ça, ce n'est pas la prophétie. Ça, ce n'est pas la prophétie. C'est l'escroquerie de cœur, des mensonges. Et là, on a solo dans le biwana, et ça. Maintenant, comme dit, monsieur Makas, Ndimate amen. Amen. Ndimate amen. Amen. La prophétie, bien, maman. Ndenge na moni la ti robe na ote na sebo. Na bi moi so banga kanza. Otiki ni mabe no polele. Otiki mi pen no polele te. Ola di kale so singa mo string te. Ozana na mobimba. Sika wala lingi prophétie. Wa. Na yango ba kuma di kale so ba to bazo yonga. Ba lokuta. Mama ba fungola misu na bino. Hein? Soki na bendo senete no senete amuna na comme sonné. Roka, a roka baba kishika baba. Oka muibe mosuku naka zai bayo kani ai ba mvute senete pesanga senete wana soki lobi na tongo kende na gambela to na zando so kuti senete no kunete. Alors eso ça bato ba lunga na distraction. La prophétie la plus excellente c'est la parole de Dieu. Bato ba oka c'est pasteur Baruta Sakola. Mais pasteur Baruta Sakola si le docteur Jésus. Hein? Est-ce que oka pasteur Baruta Sakola tout nanga à part mambo langue motalaki passer baruti na bato belena oyoka yango ata nani no nani oyo on se mérite nani oyo papa tombo pe na bato mutombo oyo bimisa bato bafumangani oyo babiloko ne wana mutombo ateka lilo banza oka mutombo Dieu mais non c'est la parole de Dieu to longola biloko wana bazo sala et personne Daniel si pas banako sakola omoninga Dieu m'utilise na prophétie makasi. Pe Nzambe utilisaka ngai na liloba ya Nzambe makasi. Landa ba kitu nga dimanche de 40 direct. Ata papa le bel côté. Toloba qui était 2022 mon pasteur écoute et que ça ne moko ya souffrance ya pasi ya mabe yango tozo passer. Tolandika mam Denis ya lobaki po pa lobaki. Ko comparer na Denis cité. Nga na lobaka makambo esalemaka. On a sentiment. Ok. Siko tozo le kasiko na 3e guerre mondiale zo na bat intesen yango ezali Nzambe alobelaki biso. Mais on dirait que bango kangaka amoni na l'hôtel bango kangaka hôtel ya bato olo bana moni mutu moko na kati hôtel tel avant kuna centre évocation mais tango OK siko poto ovanda wapi OK na Brazzaville na ndeko te na ovanda na na hôtel siko yo sa publicité ya hôtel ya bato soki moko hôtel la kamati yo na parquet bala kisanga chambre 26 et sika synagogue ça ezali s'il n'y a pas les preuves. Est-ce qu'on a profession beaucoup on met biloko tata na sala ko abengo biloko ya kalama kiona ele kakala le monde évolue to ko donc ça suma comme simati yango moni Esaïe 30 azo de Samson verset 1 malheur aux enfants des rebelles qui prend la ressource en moi pour accumuler les péchés sur les péchés na osenga na ye azo ngobali azaki moi si point d'interrogation azo ngobali ndenge ni azo ngobali obi to un monde showbiz azo ngobali. Est-ce qu'il y a beaucoup de pasteurs les bazali homosexuels? Bah na ville à Kinshasa. Et belé ba pasteur bazali homosexuel. Batinanga vidéo moko pasteur na jeune moi c'est to bala siko. Moi c'est kitoko mais azobeta njobi na kembese na moninga mobali. Hein? Mais Nathalie moi c'est na ye na moni pasteur pourquoi ça là quoi na showbiz ba na monde wana Satan o yazali maître.
po nini ba président risque de réveil tant ça ba réunion bo invoquer ka biloko wana te évoquer yango et puis boboma na église de réveil on a deux églises de réveil to na RC na NRC. RC c'est Kaken Zande au mo soit dirigeant dans étiquette dodo kamba dans étiquette Kaken Zande roi des rois si la raté ozomona tozana au mo soit Denis c'est pas pengona na ko kazoke na yande de grâce Denis c'est pengwa ben azanzela non yo déclarer les loges Denis ça tout ni azanzela. Mais que c'est un serviteur de Dieu, l'église n'est pas la cabine, peut bomona. L'église c'est ça la ganini, hein? Balobi et maman. On connaît l'arbre est bon par ses fruits. Bible lobi ango, dans Malachie chapitre 3 verset 18, vous verrez la différence qui sert et ce qui ne sert pas. Ozomona. So omuto kama ngande o banga pa. Hein? Bon ko lo belanga sont en comme papa Barouti parce que c'est le meilleur pasteur. Il y a tant il y a papa Barouti. Hein? So que tanginga sikoyo deuxième pasteur. Ezali nani malgré tout c'est le fait naie papa Kelani pat na kondima o batikali tout mo potu na mo potu c'est le fait na papa Kelani tout ça c'est le fait papa o libose zaki nini o bando ndima ete siko ndimi nini etindi yo ndima e po c'est le fait non c'est le père de l'église de réveil mais asanga loko mo pas dodi na beta on a peur na kozonga ngo lisute donc on a baki na tiki bato ba intervenir na c'est le fait mais c'est meilleur à part Adina Bala à part Vernon à part Papa Kelani, c'est Barouti et si on va tirer tout mon potou na mon potou. Il faut dire. Éducateur en Afrique centrale, où il y a les qui, hein? Il faut dire la vérité. Mais les grands guégués. Guégués à mon quand le bel pinté, n'a pas ma basso. Maman, moi, n'a bien. Le quoi la mobile n'a vendu bon. N'a comme ça, moi, c'est que tu as un autre nini. Parce que moi, c'est que je suis mais les autres, les autres, magie de magie. Ce sont des magies. Oui, quand on a avec l'église, maman là, tu peux me boyer. Hein? Mais on se gagne Jombongolo, na basende, azoto, bola bakale, soto à quoi pour azan ensemble. C'est des magies. Tout le monde y a un gros temps, tout ça, il va n'amiquer. Hein? Mais, vous avez pas besoin de Cabonet. Moi, on a dit Marabatou. Hein? Le grand professeur, Namboko, na carte de l'église, azot tangi ça. Hein? Sacerdoce, les autres anciens sacerdoces, toi un nouveau sacerdoce, c'est Sonic Afuta. Quand Sonic prêche, avant de boyer, pour Bassanda Bango, Apocalypse 3, verset 15 à 16, Bassanda on a mangé ici, au Koyo Kobi, un enseignant. Sonic a gagné. Non, au Koyo Malembe, mais Bango tout va compter dans mon poteau. Si vous avez le roman, vous reconnaître que Denis c'est ça la bien, Zani. Denis, courage. Dans le ministère. Il faut le connaître. Denis Akim Saba, tout le monde, on a parlé du peuple. Il faut le reconnaître. Attends, baby, l'homme, mais il est Denis, par malade, c'est si la gâté. Hein? Oyebi, Nyoka soit Koufi. Hein? Ngenge si la gâté. Ok. Moto Nyoka soit, Ata Singapam Balanzela, Abanga Kayam. Yewane Bembe Nyoka, et si la ngengete. Pesa makambo zo makambo zala nanga bien pour le beza nzambe. Zala nanga bien le beza nzambe. Je reconnais parce que muta pesa ngai bitumbo. Yenda formé ngai. Quand on parle aujourd'hui de John Ngefa, on a zalé le boye ezali. Yé mutala singa TV. Yenda la singa bitumba. Lelo na za boye. Nako kaka mabe na yete. Mais bonjour kozonga na nzela. C'est un grand combattant spirituel. Pour biso tanto dénoncer ba makiona. Motomoko bande ko ibangote. Babila ko misabila ko nanzoto batu ko yebate tozi Moïse to comme chef spirituel boye bakango c'était Denis non na babiso na Moïse mbiye ya Moïse mbiye atanga ata Denis na consacration na comme chef ya bengani babengani lelo mo pote ko dite hein tozala ka reconnaissance ya mutu eloko musu ya mutu asala ka yango il faut la reconnaissance mwana musu akuluna kubwaka ete ji musu ya kuta ba so bonzabino mais akoti a sauver bino mais kuluna. Ça dit quoi? Bon, départ, on va changer. Mais au moment où nous sommes dans la cité Bethel Lelo, responsabilité ambi ezani. Le cos. Alors l'Inde. Mon transit dans le publiquement boy. Na limbisi batonyon so un orgueilleux. Mbi, un grand orgueil, je n'ai jamais vu. Mbi est un président de la République, ton premier ministre. Hein? Biso ton ancien bête. Hein? Hein? Au monde, un orgueilleux. Hein? Mon transit le bas. Na limbisi bato nyonso babunisa ministère na nganga sauf bato misat motanzamba na ranking bato misat wana John Ngefa e yango na kene matanga papa mbiete na ngana kene na ngana ko secteur na kene na ngaite
Bata sécurité na comme ah mbi ya satindi bagangi kuna soke ba boncho mabe. Si on a la bonne buna bagarre na miso bato et comme ça mabe na tika na alobi dakomuda. Père lobby wa za kwa Rwanda. Roger Bak. Azalwa Rwanda. Azalwa Rwanda. Bina boboya ki denile sa tia ye maboko. Mais dès c'est mutala ba mambi ete. Mbi a père na tu bakimie. Mais mbi a comme quoi Ukraine. Hein? Poutine va côté l'église Poutine. Bah si on va s'engager un contre tous. Alors un contre tous. Ce qui m'bille à Chenga qui mikanda wana tena parquet à grande sens à Gombe. Le gars va comme le tribunal, il va perdre le tout. Hein? Bah donc ça c'était Bethel, radio Bethel et puis on va chasser Mbille. Ndengaza wana ko sa l'église ne mosusu. Bandimi otu batika le kotika pona cité Bethel. Tant Chenga qui yango bato bamana kwa nini azali ko bafouer mémoire ya papa na ye o atika cité Bethel radio Sentinelle. Mais balobi que réaction ambi et pona a changé babilo kwa et tout ça là c'est par rapport ya poison au église et tchaki de ki papa na ye ya ngwana réaction na bango ba mona ki que danger zalaki comme ko chanende et kimisi poison et kimisi poison te mais là qui quand même que bino makambo sali biso peut récupérer koto ba récupérer makambo nzambe te Matthieu 11:28 bo pesa mikumbe pa ya nzambe. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Romains 12, verset 17 à 18, Nzambi. Ok? Mbi est quoi Mbi est dans le danger. La vie naïe, physique et spirituelle. Il doit faire beaucoup d'attention. Pour ennemi et quand il garde. Pour ça, il y a comment on a quitté Batsega Aboiti. Au van de Bozu, il y a un somme de batterie. Il y a un somme 127, verset 2. Ceux qui m'ont mis batterie, ceux qui nous ont mis à batterie des alipam. Mbi doit recourir à Dieu. Mbi doit faire la repentance sincère. Joël chapitre 2, verset 8. Mbi doit chercher à négocier avec Dieu. Hein? Mbi doit chercher le véritable Dieu. Esaïe 55, verset 6. Chercher l'intérieur de ce trou. Ce qui était ma bien-zani. Prophète Ngefa, peut-être le sac on a politique si comme. Le sac on a politique? Dans le le sac au prophète Ngefa. C'est possible. Le prophète Ngefa, le sac. Nzala, Nabisengo, Nanjota Mosuni. Politique n'est pas sungaka. Prophète Ngefa le sac. Poutine, à sa côté, les politiciens na biso tout telengano. Toko tamuke politique, il y a la introduction à la bongo, prophète Ngefa. Poutine a continué à miner yoso. Na l'église Poutine a continué tata oyo. So ko mo miso mi kek pe. Ah, tato. Azape munene été. Azape munene été. Président munene président Biruresi. Tolo Costo. Ah, y'a moni batamike basara makam. O moni shinarambo. Te bokota kana loko. O moni shinarambo te mo mande funa to. O moni shinarambo. Kabila kabanga. Batoyo. Lelo to tamboli to moni UDPS va remplacer Jean-Marc Kaboun. Na ko remplacer wana balobi que président ya Sikakoti a annulé la décision nyonso Jean-Marc Kaboun dazaki ainsi que nomination ya ba président ba fédéraux yoko kolobani. Maman parti politique présidentiel partout dans le monde il y a des ordres dans le monde des UDPS. Na ba chaîne président Sika akobaki ça elo comment UDPS était. UDPS na parti mo lo yenge ko continuer le yenge ka boiti na élection. So ki ba ça man ka c'était ba tricher était ba ko passer était. Ba tricher. Mais tricher les gens yo mo président fonction en Afrique. Président fonction ba katana en Afrique yo mo nango. Hein? Le bas cédé pouvoir na moto ya lingi ezali ma pena passe. Et UDPS a baksakelo ko bien été. Il dépense à soutenir la présidente. Il dépense à bosser tu sais qu'il y a bimé pas na bango. Tala PPD à Kabila n'est soutenir Kabila jusqu'au fond. Hein? Mais il dépense à soutenir la tête. Lo yenge na lo yenge. On a coûté roulage out. Moto à côté na c'est ami bom. Bazo ganga Fati Beto. Fati Beto côté na bino bozana la casquette. Ozana permis de conduire. Ozana carte rose. Ozana eloko moko pour Fati Beto. Mboke tamba la mibe qu'on a respect à la constitution. Hein? Tala bazo pe sa président de la République, réputation mabe, oyo mokonzi avandi na ya zo ebate. Hein? Moi-même na ko bimisa muto na se, hein, parce que activiste, hein? Hein? Et puis l'homme d'état na keko bimisa na se na kare kuna mi boma kufa na bimisi ye pe na kena na police na zumoto na ye na pesi. De galinga seulement et puis bato wana bazaki déterminé. Te bitumba mabemba mabanda banini ba persa mi tukana nzela. Quand tu as dit pour aller bâtir aliments ba sens tout ba panza et be bambara moko c'est que ça réputation battu des pèses Fati Beton et c'est Fati atini bango biloko ndengo wana
le président calme mais aza na bateau bazosunga ye donc ata bachanger Jean-Marc Aboundé bachanger moko asika eza te et puis ye soki Jean-Marc apesi nomination okolongola yango mpo nani na kati règlement d'ordre intérieur ya idps ya Tshisekedi vice-président azalaka te ezalaka secrétaire général nde administrateur azali mokonzi ya biloko c'est lui qui signe tout et comme na vice-président omoni ke baboma mpe titre ya secrétaire général eza na effet te. Merci beaucoup, prophète. Sikoyo nazongi na loba boye. Lelo tota la Russie loko la deuxième grande puissance. Uranium o babundela ke utaka na mboka na biso, tozo pesa kuna na ba Corée ainsi de suite. Nini nde ezangaka pour que mboka na biso pe e ba ko louer batu ko tia bango po ba e ba ko salela biso pe ba mandoki yo lokola baninga bazali ko salela. Nini nde pasi ezalaka wapi yo lokola. La convention internationale ba pekisanga ba uranium parce que ça ba un mode destructif. Mais bah, État voyou. Poutine, c'est un voyou. Hein? Poutine, c'est un grand voyou. Un État voyou. Poutine ne veut pas la démocratie. Alors, le président, patron mineur, c'est le patron mineur, c'est la Kala. Il y a un Boulukak. Hein? N'a pas quoi, il y a un marque, on a Sima, le président, il y a Corée du Sud. Hein? C'est un voyou, ce sont des États voyous. Le monde de Ping Yong. Hein? Ping Jong. Il y a comme King Jong. Oh, qu'est-ce n'est pas un voyou? Ce sont des États voyous, bah ça la bombe nucléaire na bango pour pas me terroriser mon kill. Mais bah mon kill est en Zambie. Poutine a zali parmi bah États voyous. Et puis Poutine a la minduki. Mais l'économie est faible. Bah bunda rabitumba na carte économie. Sans l'argent, il y a un moni bah bateau bah convention internationale bah pèse sanctions économiques. Au moins de bani makaya Poutine n'a qu'au samwa. Poutine n'a qu'au samwa makasi. Arobeta be ba arme nucléaire parce que France lobby attendre ngo ebele biso peut ba arme nucléaire ba yebaki Poutine déjà ba sala ba physicien na bango na ba savant na bango ba sala ba arme contre le quoi au cas Poutine alors Poutine a dit Ukraine ni a bombarder ba site ba cible na nyonso ya armement na ye il kala très sur bundaka na mabele na ba arme individuelle et guérira au kokate. Parce que dans les locaux, boxeur, Ukraine, papa, Ukraine, Ukraine. Hein? Ukraine a souci Poutine. Parce que gouverneur, maire à ville, avec un ancien boxeur champion du monde, Nabiponda. Il y a Moko Simbi, armement na ye, na 4, Azlobi Skoni, couvre-feu à 17h, jusqu'à 8h. Motonio soit pas militaire, Barota et Nanzela, il faut pas contrôler, Azali espion, il y a ici, au Corée. Parce que 16h, tout n'a pas parlé. Ça on yo ozana nda côté hôtel était na kati ya Ukraine osani otambola nzela yaka na bakangi yango baso réussir baso organiser il faut plan de guerre président omoni wana moto théâtre wana moto cinéma yé moko acteur ya film un grand commandant moto asali académie militaire il n'est pas général moto ya théâtre ça dit quoi to préparer musu ça est président. Le président Saï. Tout est possible, hein? Ça, c'est le président. Mais ça, c'est pas acteur à film. Hein? Le bac en Haïti. Hein? Musicien, Doulis. À combien le président, non? Est-ce que Georges est footballeur? Au cas où hein? Il y a tout métier. Il faut tout ça. Parce que Boula Moïsali. Au second, Bango Baba, seigneur de guerre. Bana Kati à combat. Poutine a cassé sur attaquer Kiev. Directement, président, gouvernement, n'a pas besoin d'avion. Bakimi. Les États-Unis, président Zawanabi Nagokouf en Ukraine. C'est un jeune président, il y a 35 ans, un président à féliciter. Il est ensemble avec sa population. À quel point on a soda? À quel point on a soda? Dans le champ de bataille, il y a moi qui a soda dans le champ de bataille. Il y a moi qui a dans le champ de bataille. Il y a d'autres années qui ont besoin de il y a pas si Munduki. Et là, on est Congo. Hein? D'ailleurs, alors qui phrase moko il est marqué esprit nanga lobi que peut-être que c'est la dernière fois que vous me voyez parce qu'on a qu'est-ce qu'on a champ de bataille na bunda longo na basoda nangai. OK, il y a ça champ de bataille. Abiso moi na kufi le bel côté na bunda limbo. C'est un grand héros. Hein? Moi jeune on a côté alors que Jeanne d'Arc. Oui bien totangani. Jeanne d'Arc. Un enfant de 12 ans. Totanga non, otanga ngote. Ah maman tanga solo. On a Jeanne d'Arc il y a Ukraine. Poutine a coquille été. Quel que soit Mbutu, Poutine a coquille été. Ça dit quoi? Il faut les hommes forts. Défendre notre république. Batuande ngona bazala. Toti anzambe liboso.
Hein? Romains 8:31, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ce sont des hommes forts. À Sali, académie militaire, hein? À Zudo général colonel, monté cinéma. Na mona qui na cinglé, on a la tarapembe, avant de savoir si il est le président de la République. Hein? France, un grand seigneur de guerre. Jamais vu dans le monde. Hitler, Poutine a gâté Hitler n'est pas une olobi mokolo to komona sai sai pe président de la République mais kasi ndako talaka bamboka musundenge ba respectaka cinéma to ba respectaka misala wana pa na biso za pena na tina pendata pour ça sai to mona pa bundaka mingi pona ba valoriser secteur na bango bien que ça valoriser tende ba pesa pe ba cinéma passeport diplomatique bango bazo zoate ba cinéma ya mindele zali éducatif so ba côté na bitumba au monde ba côté na éducation au monde ba cinéma en Nigeria ils ont éducatif oya biso ka makakomboa makakomboa yo to mo motane comme président to biso to comme makakomboa yo na makakomboa yo mako lobia na to bisa yo to petit exemple ba ilombe ba maele aza ba ilombe ba wana ba masung de brende ko sakana te ba kofi olo million ba licencié ba la classe sala la tanga na yes asuka na classe nini troisième troisième graduate on a le troisième graduate est-ce que classe encore besoin de diplôme normal oh tu bien classe tamula kati allons kinaye mutona wera bina wera diplôme na chokolino na balé makaba ba groupe na bango yoso wana ça dit quoi théâtre na biso ne mabe tala moyo me gauche est-ce que une chaîne voilà la théâtre à cinéma peuple moni à bino ba cinéma c'est éducatif ba voter à beaucoup président en fonction ça dit quoi organisons-nous dans tous les domaines pour to tombola Congo kende liboso so kana ba vantir boy bo benga ba musicien et donc bo benga ba musicien ba théâtre pour pas ça la nine et là on y pina audio sang ça va passer bactère comme journaliste ne ba sangi bango ne ba ça quelque chose on peut éducation ba to ba théâtre ba musicien bilo on imagine mon ninga malongo bemba quand ça bimisa aboniko quand yo maman vani quand ça bimisa encore ça bimisa ouais nze monde boni pas ça passeport diplomatique kama nze mosu okomatanga ki ba komatela wapi ba matanga punde ba komata banzembo yango wana fimbo likambo so babeti bango fimbo balokeli banga e batoyo Congo ya ba aventure na niveau moko somme mais prions pour le Congo c'est notre nation pour nanga il faut so ba ukrainien mototo zo esprit ba ukrainien au bazo défendre territoire national venu il y a n'est-ce qu'on a deux dernières questions pour nous aussi dit ça venu il y a roi belge ah ouais il faut apporter les biso nini il faut apporter alors comme côté ba belge ba coloniser biso ba belge ba coloniser 3 pays na kati ya Afrique Congo démocratique ezaki Zaïre ezaki Congo mobuta bonso Zaïre Rwanda Burundi 2 pays agresseurs oyo papa na biso belge bazo agresser biso belge ba porter biso ni sans commando sans quoi sans eloko ça dit quoi tout un échec total aya te akobakisa biso le côté pona nga roi ko ya na hote so ato yo ko biso le ngoni kele na ko fana na Belgique to bina tina na hote yango amonaki mosuku oyo ezali kuna moyen akotisa aya ezate ça dit quoi les peuples gagnent toujours force à liloba et les qui a licence force à liloba et les qui a licence ndingo lobi yango kasi pona ko suki sa question même ça ezali que tozo ka moi que aujourd'hui tomoni olobaka osololaka na Gentini Ngobila to pe betara lisola Gentini Ngobila te to zelanga si sa question oya de question na ngandenge Congo batu balobi éclairage public yango to pe ko bongiso abongisa ki na Gombe kuna esali kaka soki 1 mois soki 2 mois zaika pona ba fête sili nango to ndenge nini est-ce que azomona to amona te et puis bokemba mona Gombe place sérieux problème ya salubrité ezali na Gombe te ezana katikati ya cité nde saleté ezali makasi ndeni boke ko vata na Gombe parce que bobi ke kuna musala ezana ngo facile yango boke boka makuna Gombe bopeto na kubanga nzambe je jure de dire la vérité rien que la vérité tant on a cette émission na yo na touché ba couche nyonso moto kwa Gilles Alengeti
soko lobini mabe na moni okoza ndoki ozali ata motema moko ya bonzambe te. Pourquoi tata bato azosala mosala moto okola Gilles Alingeti, un grand fonctionnaire de l'État oyo akeki kodémanteler bavoleur bavontour mais ata azwi apesi na parquet bakangi bango mbongo ezozonga te. Mais il lui fait son travail. Le premier gouverneur, il faut dire la vérité. On appelle ça éclairage public partout. Et pas une angaï na ngiringiri éclairage public eza. Soit les qui na selembao éclairage public eza. Soit que zoi côté amatonge ba place tout eza. Eza lika gombe pambate. Pe azo sala ngwa pe ki muke. Azalika na moitié à quinquennat. Hein? Kimbutu a ça 18 ans de pouvoir comme gouverneur de la ville. Hein? Atiki maboulou partout. Lelo pression qui ne peut pas surtout biminga na kuta bato comme. Zéro tourner beaucoup. Hein? Non, aso sala. Bansela na bien. Banselo ngilingiri. Banselo ba matonge o sala yango. Lelo ndako comme na ngilingiri chere. Ndako comme lelo na kata na nini kuna chere na bakitambo pour na. Valeur bansela ekoti bakolunda ba bakisi. Est-ce que ngilingiri na valeur? Mota comme si ngilingiri valeur, wa comme si selemba valeur ezali nini? Gouverneur Gentini Ngobila otobenge papa gentil mon pepe ya sika ekumbaki ya noé soko boy mai ebali soko lelo oboy ta mai moko mela mai soko bebe ko mela mai okolambela mai soko boy kolambela mai na toilette obokela ni obokela ka mai donc mai baboya ka ete il faut tondima lelo za soni mentalité na biso ngai moko na zeko sala na soni mai na nzela na motuka na ko ibola zwa na bwaki eza éducation mabe na tubedi na ko sala ngo disute bango bazolongola biso tuzozongisa o akintsasa ko bonga ndengeni eza isiko problème ya mentalité ozomona tata bato lelo zaki na libulu manjengele ya munene oyo papa oyo atikeli biso awa na matonge Ngobila ye ati yango béton okoyeba ta koyeba te. C'est un homme à féliciter. Ce que dans opposition ngoka bango mabe basaka eloko moko te elo toko kende ti wapi soki basali likama malamu tobili basali likama malamu aba ko ina social to telemeli bango awa mwinda mwimba awa na ndako na biso ba minde saka te to telemeli bango osomona awa bayebi kosunga bato na bopito malongo za te to telemeli bango lelo Gentini Ngobila ne tozo ba lelo oyo barina ziki na maluku a déplacer sur place ya keti na maluku pesa solution bon moto na ko futa na ko sala nyonso pona biloka bato bébé mais c'est non mais féliciter okota mona ba 3 di matin mona Ngobila na kati banzela ayo contrôle banzela na ye to vérifier to linga to ko vérifier kala soki coopération na bino wana ko umela te ko suka na nzela na coopération na ngana ebi Ngobila te mo siko ndenge nini obeta masolo na ye ya malamu azo sala ngana ndeko Ngobila te na ebi Ngobila te mais na ko sala eloko ba sala malamu na za prophète du peuple na zali mosai na za mina loba na ko pesa exemple oui ba sombi 585 camions ya OVD pour la salubrité oui ba tongi site munene ya maluku ba salite nyonso ba na ko tiango kuna nani asala yango première fois c'est Ngobila mama batu na zando kuna ti lelo zando to yeba pesa ezo banda babandi dia mosala ezo banda nde to desi ekomi aussi non ekosila te zan obi zando kotonga ya million sous les plus de chef de l'état babandi zando sikoyo na Ngobila nazo kende kotala yango na Ngobila so na mission na hote na kota na zando tokoyana elo tokoyana elo na lobela bato et puis na lobela pe bato misala zo sala soki muta osala misala tondima Kimbuta, il mangeait l'argent, il faisait ce qu'il voulait, à ça il folie le coup la lingaki, mais Mboula so et Betty Boy Mawato. Mais l'élo quand même tout le monde a kenini changement mouké. France, Paris est tombé mon colombo côté. Mais bon, ben Gentini Ngobila na moitié à quinquennat, à sina noté. Mais tout le monde quand même moi changement, tout le monde changement total. Ils allaient mouké, mais battribution mon sous les alliés Ngobila te, banzilo minen étali, l'État étali ministre, autobengi a paix. IPTR mais à cause la misala wana ce n'est pas Ngobila mais là il a compétence na ye papa gentil mon pépé asika mbonge azoko ça misala prophète ngefalo sako pe opesa bi mbote to suki wana pourquoi lia ke bendete pesa moko mususu prophète ngefalo sako soki omoni mpuku ya zamba akoti na ndako oba eteli sobe ezeki pesa lo sako mususu lo sako Poutine akoteli biso na niveau nyonso toyengela
yembele biso nte moko ya Moïse Mbi avant to kabone mona na okaka nayaki na mawa nazongi na se mama c'est le fait de ça la kala bo yembele so yembele os eza pe bien la kisi ya minene au nom de Jésus dans mon monde Ésaïe 45 verset 7 je donne la lumière je donne la ténèbres je donne la diversité je donne la prospérité je donne la diversité c'est moi Dieu au moins mon souffle quand dans cette de bête qu'on la pas mon la. Merci beaucoup Bandeko Balandi ya Ensemble Télévision ya Yokani Télévision Nzamba Pambola Bino ensemble ndenge bosenga ki biso to sala kaka volonté na bino parce que nous marchons ensemble même esprit même âme zala nanga bien opesi makambo to pesi makambo po lobieza nzambe oyebite peut-être ngande munozala président ya Congo donc bongi saka nanga heure yango yo to monani mikolo mikoya ko bosana te ko s'abonner nde to monani mikolo mikoya bye bye.